Joseph Kabila pour alukateke a éliminer Pepe Ilunga pour y bato nyonso ba ko isaye a attaquer bango. Donc na sens wana bato faut pas comprendre politique eza ndongo bino bo raisonner te. Félix Ndebo Monia Mokonza Mboka azama yele aigle ya osakanati ayebi ndeni no gérer makambune lelo histoire Pepe Ilunga abu pia Pepe dès le début là ka Mokonza Mboka ça y est discours après ça da démission na et ça qui ce qu'on a manière moko ya koluka ko sauvegarder koluka ya ko sécuriser ba yé sima ya pétition au monaki ya kiwana l'assemblée ba voter gouvernement quoi dans ce cas là ce que c'est ayana na démission na donc ba ça on a manière moko masquer FCC ko masquer. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, na bandino sur la voie céleste. Bote nabino, mbote bozali, ebele, partout dans le monde. Vous avez Hollandais qui se parle, enfin, internaute, au niveau États-Unis, mon pasteur César Mouanga. Toujours aux États-Unis, Maurice Kianga, en Europe, maman compte de chiter la maison pour en Suisse, maman Dédé Charlotte, Belgique, en France, en Angers, Oscar Lukou, on a PC Mbote, Bozana, Asie, Océanie, en Afrique, en Angola, en Moni, Docteur Emery. Sans oublier en République démocratique du Congo, Ezaline de Konabino, Moïse Bon Kantiba, l'émission Bolingara. Tout le bateau, autosala, décryptage, actualité politique. Merci de vos caméras. Voilà, c'est ma caméra. John Roboke Bende, l'équipe Mombala Voix Céleste. Neko envie bien to ba toujours. Lola les a ko futa c'est ma toko loba. Nzambe a botoko zoya. Bo prier ma casse pour la RDC, bo prier ma casse pour la biso. Pour na to zora courage ya ko pesa bino ba actualité en temps réel. Si je ou soit thème to sur la biso no le logo yo. Problème de libération Vital Kamerhe de 15. Boye ba awa, elle c'est Kamerhe aux libéré aux libéré. Dossier union sacrée. Nana occupé ba poste la responsabilité de l'union sacrée. Est-ce que la dernière victoire pour nous causer aux athées? Est-ce que bateau ba nimi quoi de l'union sacrée? Parce que la même diapason ba nimi que non soit pour nous athées. Ba ko mantia ba cher est-ce que ma pour nous ali ba ko lâcher ba poste na bango pour nous soutenir c'est que ça ba thème ba si je dois débattre biso bino on a bien ici. Mon corps déjà ce message une émission à tout le bateau de l'enfant terrible de tout ça là. Décryptage et actualité politique. L'enfant terrible, Mbote, papa journaliste Antibal. Bonne santé. Ouais, santé très bien. En tout cas, Kitoko Pena. Ok. C'est présenté par Antibal Ayambi. Antibal Ayambi, l'enfant terrible, Ridi Balonga, Boumessana, Komona na Etando. Donc, tu as pour intervenir sur tout le monde, rumeur Yamboka, Yamwana qui coup de fil Antibal, et pour nous tous sur la bino masolitali politique. C'est ça quoi. Ok, merci masolitali politique directement. Bonne santé, Union Sacrée. Ouais, Union Sacrée, ils ont se comporté très bien, dans le sens que non, au monde, la candidature, il y a Assemblée nationale, là, au monde déjà que non, côté à présence, il y a Assemblée perchoir, tout ça, la candidature, mon vice-président candidature, mon donc cela veut dire Union Sacrée, ils ont se comporté bien, dans le sens que non, ce que ça là qui bat, toi, Union Soba qui pour nous travailler, l'idée à mon Konzambo, quand tout le monde a la candidature, le fait que l'objectif à mon Konzambo, c'est qui Assemblée nationale est accompagné vision afin que les Congolais bazala yako sepela yango moni ba injection pesami pona ngai eta ke Mokonza Mboka candidature koto ya mutentel et kepekara bongo yango moni biso tout ça satisfait tozo zela musala et sala mana ndengo esengebani et pour peuple congolais à sepela. Mais c'est là au Bakar tu que non les hommes t'ont occupé perchoir ça bien national comme une bosse bon au moni politique eza dynamique renversée politique eza loko te que non soko ye na tongo ndongo tika il faut toi moi sinon la poko ye okutia ngono. D'abord il faut koluka koyeba tout ça un peu analyse. Notre président Félix Antoine Tshisekedi ngazana eza ba poste mususu ba ko pesa ngo n'importe qui te peut-être eza ba mususu za na vision politique so PC poste mo boye et au senga afungwama donc lobby kuna koma adversaire na yo donc na lobby ngona cadre mo te que non ndeko na biso oyo alingo occupé poste wana que no lobby a tourner le Mokonza Mboka non papa Mboso aza une expérience aza papa oyo asali mingi et puis sur le plan politique
azali poule moko mayo moko faible et pas mokonza mboka. Donc il faut azala choix ya mokonza mboka. Moi c'est Pepe Luka on pas aki mayo faible mais lelo ala ici. Non te batu ba comprendre le contexte ya Pepe Ilunga te. Pepe Ilunga mayo faible zaki ya Joseph Kabila te zaki ya Félix Antoine Tshisekedi parce que Joseph Kabila tindara bango 3. Là mokonza mboka zuiye ayebaki le pourquoi. Lelo bomoni makambo na ye démission na ye facile. Na yebisaki batu. Pepe dès le début là ka mokonza mboka ça y est discours après ça da démission na ye. Et ça qui ce qu'on a manière moko ya koluka ko sauvegarder koluka ya ko sécuriser ye. Ba yé sima ya pétition au monaki ya kiwana l'assemblée ba voter gouvernement quoi dans ce cas là ce que c'est ya ayana na démission na ye. Donc ba salon na manière moko masquer FCC ko masquer Joseph Kabila pour alukate ke a éliminer Pepe Ilunga pour ye bato nyonso ba ko isaye a otake bango. Donc na sens wana ba tu faut pas comprendre politique eza ndongo bino bo raisonner te. Félix Ndebo moni ya mokonza mboka azama yele aigle ya osakanati ayebindeni no gérer makambune lelo histoire Pepe Ilunga abu pia attendez baba ko pepa ko pesa compte rendu pas Kabila non mokonza mboka yeba ki faut même sortir ne voyage wana azali numéro 1 à gouvernement encore bimabongo te ça encore ya mokonza mboka tout ça politique agitation te. Alors Barimé toujours que non ava bima idani ministre finance scellé ya la goule avec ça qui 1 million et vous pensez 1 million et c'est ça sur besoin Barimé tambola. Mais bah tout faut pas comprendre que non mokonza mboka instruit IGF tout le ministre nyonso o ya gouvernement et PP il faut bon union sacrée qui peut être biso bon ça ba ministre ça IDPS to ka ba soupçon ba mbo ya détournement mais au tira ba on a c'est so ba tira ba on a c'était ba tira ba on tala l'enfant terrible né au loba biso nem to en état de droit to état de droit en RDC so que sengi ministre ya IDPS ya ibi kanga ye papa tien de lobango IDPS au pouvoir même ba to parti ba okangama là mokonza mboka obi que non IGF face à musala auditer tous les ministres au ba okindi même na ba ministre ya IDPS so ebi ko ibaki ah Hollanda Vital Kamerhe Hollandi Kamerhe yango Hollande ba benga état de droit lobité qui peka banda ko baninga o ayo mo occupé non donc mututu IGF au samsa na donc faut pas auditer tous les ministres oh ngai ministre nani tout ba ko auditer ba yeba gestion ya ministère non eleki ndenge nini nani ayibi nani ayibité donc soko sele atine mbongo pas premier ministre auluka a défendre nango na IGF ba ebisa biso mbongo ale kende pona musala nini cause nango ezaki pona nini même na yemo premier ministre ba auditer na IGF donc c'est ça batu ba bangela ngote côté wana kuna domaine wana na osenga pena na peuple congolais ba diaspora ba olandanga bo bangela ngote bo ebi Félix bien l'air azoki pouvoir abanda bongisa makala ezaki pona ba anti valeur wana ba miyibi nyonso oyo ya sommet ya mboka il faut bakangama donc c'est ça quoi antibal maté ça. OK merci de tellement to aborder si j'ai Vital Kamerhe na zoaki appel moko bandeko il y a un cadre INC balanda rapengai ayebisa que non yo mbenga aux antibal Kamerhe za grosse légume Kamerhe za njoko le 15 ya to betima sola kati aro babile botika na soni bon c'est un cadre na autant comme on a été mais cadre on a négligé mal balobité dans un cadre état de droit jusqu'à ils ont confirmé et on a bien ici pe na ni pe tout nos questions yo zali mo quoi IDPS to prôner état de droit dernièrement awa grâce présidentielle ça et salemaki ba tout le monde ba yibaki mbongo ya 100 jours bazala écrasé est-ce que ndeko IDPS a ça appel à yenso à cause on a raison tout le monde a les 15 comme dossier à Kamerhe à deuxième degré et ce sont tout le monde a Kamerhe à quitté à contrepartie 2023 ma bonne roya a sonné Félix Tshisekedi on a bien sûr mon quoi IDPS autant la bande pour répondre à tout na de quoi y a ça le bien antibal bah tout faut pas comprendre que non politique il y a RDC momentalement et ça o ezaki libosoti surtout na ba dossier oyoyo ya ba bien ya mboka ba vol moko boy d'abord avant na banda pona makambo dossier ya Kamerhe ya le 15 tozonga na moi mukie pona dossier ya bandeko bazaki toujours condamné même kana Vital Kamerhe au babi ba quitter bango na grâce présidentielle
lelo oyoyo rôle oyo Berang azaki nango soki ba précipité kolongola etope kotia konommer place wana ya directeur ya cabinet koza makambo wana eza ba makambo oyo toleka oyo koluka kosimbisa mokonza mboka touche so nango yango otomoni yango mais par le contraire ndeko abengaki wana ayebi ke Antibal asalaka analyse politique ya bien so on a cotisé Kadjonga et que tambola facilement nandengo nga na yebeli mais yebaka ngo dossier à caméra ndenge mati na grande distance kuna soki caméra akomi kuna caméra akende kokufa ya makasi koleka parce que mutu a condamné caméra ye wana oyamba caméra kuna est-ce que akozo sous caméra kité kuna ye moko ausuka ndenge ni to ça un peu analyse yo o condamné mutu na existence oyo o mati kuna likolo batindeli yo sous kuna obité awaza innocent osuka ndenge priorité ya peuple congolais ezali caméra mon solo oyo ya peuple aibaki a subir ba conséquences na que ça soit union sacrée ndenge ya popé union sacrée wana ezala protéger il faut miyibi bakangama donc ndenge caméra za okangama eloko eza motu yango wana po union sacrée d'abord mon union sacrée sacré wana eza eloko elingaka salité te bosoto te n'expliquant ngo bato dernièrement na car na la voix céleste sacré eza lokola mayose ezalaka sacré donc mokonza mboka olinga te ke na union sacrée bato lokola ba caméra bazala libanda non mutu wana nayebi utiliser yo nayebi pourquoi asala eloko wana soit disant autorité moko boya et ya INC so pe ministre moko boya place à caméra eza prison makala caméra kovanda kuna et soko alobi ke non ameka ko fréquenter justice ba cartouche ezali o ezati lelo peuple congolais lingaka yeba ministère public a obimisela yango so ba meki ba omona et puis condamnation à caméra et matali susu donc muto to ayebi ke non azo s'attendre na libération à caméra tout le monde en contexte au boutique la caméra parce que caméra détourné mbongo yebele ayibi mbongo yebele ya mboka oyo en politique tout est possible ok tozonga soki tozonga bongo tozonga na bien sera pour nous tozonga kaka tu as un dossier à l'Assemblée nationale mabunda sans un mois j'espère un mois de chez Koki aboy kozonga tika na Dubaï eza fuite Mahomet be azana babiloko yemo za komisere prochaine kacha mais conscience na yebi na ba montant o ba chiffre o IGF amoni na assemblée wana pona Janine Mabunda olingo ya boyete et c'est un rapport de force poya ou soit fois eloko avec Roger Lumbala place à Zakuna Mabunda yibimbongo ebele na assemblée yango na yebisa batu calendrier na montre bakosela ngo likambuti na heure na date bakosela ngo likambuti lelo yo Nikolo o Mabunda sengaki koki ata makolone na mboka menga na yebisi batu keno Mabunda olingo ya boyete po IGF dasa musani na mpanza assemblée nationale kuma na yebisi yo mosolo o Mabunda ayibi na niveau ya assemblée moyete yango tozo réplication kaka ya ba inspecteur na biso IGF basa la rapport na bango na niveau ya la police Mabunda phase de convocation à répondre na Katsambuka. OK. Troisième question on a posé Mahametali à Maison Blanche Joe Biden. Le Joe Biden est une Maison Blanche. Dans ce balance bino bandeko audio message ya États-Unis. Oyo tuko sali masikoyo. Non c'est appel ndeko la fin très base très attentif. Comme ça on a tout analysé. D'annoncer que la Maison Blanche a réintégré la RDC dans l'Africa Growth and Opportunity Act, qui est la loi commerciale américaine qui facilite le commerce entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. L'accord offre aux pays de l'Afrique
600 produits, en plus de 5000 produits éligibles à la franchise douanière dans le cadre du programme de système généralisé de préférence. Au nom du gouvernement américain, je tiens à féliciter le président Tshisekedi pour son leadership qui a permis à la RDC de répondre aux critères de l'AGOA, notamment le progrès en matière de protection des droits de l'homme, de démobilisation des enfants soldats, de lutte contre la corruption et d'engagement en faveur du libre commerce. Cette étape importante dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité démontre qu'en travaillant ensemble, nous pouvons obtenir des résultats concrets pour le peuple congolais et américain. Au cours de l'année qui commence, nous nous efforcerons de maximiser les avantages de l'AGOA afin d'aider les entreprises congolaises à vendre davantage sur les marchés américains. Le moment est venu pour les entrepreneurs congolais de profiter de cette opportunité et les entreprises américaines continuent à manifester un vif intérêt à investir en RDC. L'éligibilité à l'AGOA est un signal fort que sous la direction du président Tshisekedi, la RDC est ouverte aux investissements étrangers. Je suis optimiste qu'on fait que le Congo est sur une voie positive vers la réalisation de son potentiel. Mais il faut travailler davantage pour mettre fin avec la corruption du passé, pour prévenir l'enrichissement personnel de quelqu'un au détriment du peuple congolais et pour mettre fin aux abus qui étaient courants pour maintenir le pouvoir. Les événements politiques de ces dernières semaines montrent que la grande majorité du peuple congolais ont choisi une voie différente et meilleure et sont prêts à y travailler. Je suis fier que les États-Unis soient les partenaires les plus proches du Congo. 2021 sera une année chargée et importante. À bientôt, on se voit en janvier. Okay. J'espère que Bolandi message ambassadeur États-Unis. Wana l'autre fanga moso nae ozara antiba liemoko na ngode kotiki mais l'enfant est Bolandi message ambassadeur États-Unis. Il est assez clair que tous les plans aux exécutés par Tshisekedi de Salim Makamba Bisu ya Kwaya au Kabwana coalition, ils ont plan qui planifié par la Maison Blanche, ils exécutés et pas Tshisekedi. Alors so landi ma propos ya ambassadeur États-Unis. Peut-être biso ba congolais au bazan katamboka, au bazan libana mo ba de biso bazo comprendre té. Awa ambassadeur elo na sepela bini. Abi ezambala liboso oyo RDC azu voix oyo ya décollage. Ba bazada, ba on bazan ezada yesi âge mwana aza abu aza na 5 ans moi muto aza na 30 ans. Muto aza na 30 ans bidaka no na âge tel visa la kabo. C'est pas moni mwana zoya da le da a prévenir alors. So andi ba propos ya ambassadeur États-Unis. Elo ni nini oyo ambassadeur etindia tenir ba propos oyo bande mo so comprendre te o me ko décortiquer et puis deuxième sous-question nanga confiance oyo na qui administration ya Joe Biden ba petit Tshisekedi eza dit à quoi vous a politique otala ba kende ko ba landa caméra ou mena caméra John Mobeko Bende au répondre. Merci Antibal, merci par rapport à ma question. D'abord na félicité Nzambe, ba analyse tout ça la ka bato balanda biso ba yo comprendre que non tout ça la ba recherche et puis nenge tout ça la analyse nango la réalité et mon anaka. Il y avait beaucoup de gens, même nous les Congolais awa. Oh non, Donald Trump sera kei, Félix Nengeza wana Kabila aura vexé pouvoir, Joe Biden ya mutuna ye, boena boy. Lelo oyoyo o biso tolobaka et commis réalité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, Azala qui n'a contrat mon côté na Donald Trump. Azala qui partenariat na État américain. Oyo wapi président tout Amérique oya soko côté na administration ya Afrique ko ba bengo wap santé à ko respecter cahier de charge wana. Yango yo nde tomoni awa. D'abord confiance à liboso soko ezali RDC ezali poumon ya Afrique. O ezala qui négligé na bataille belé. Les États-Unis d'Amérique bah faut comprendre que non avec RDC tu occupes toujours position na biso il y a numéro 1 à monde. Tu es toujours puissant dans le monde. De moni États-Unis Andimaki RDC accompagné Andimaki kozala partenaire na biso. Yango moni malobaki toko oyoyo ezolo maba et pas ya ambassadeur Mike Omer a représenté Amérique awa na sol congolaise. Donc et là on a ngana ebisa peuple congolais bandeko tout ba diaspora oyo bozolanda l'enfant terrible na minute oyo président Félix
pouvoir na eza pona kotaye chemin oyo ekobimisa RDC mikolo koya ezala pays oyo batu tundenge barivaka mboka ezala. D'abord, premièrement, comme ça la partenariat na États-Unis d'Amérique eza choix ya malamu. Pourquoi? États-Unis ezali pays oyo bayebi valeur ya mutu sur tous les droits. États-Unis eza mboka oyo eza na ba bonheur nyonso. Le fait que notre pays eza na ba richesse ebele mais to bénéficiera na ba bien wana te et senga ki to soit partenaire oyo akoza na facilité ya ko contrôler les biso nation na biso po banguna baya kokota te na mboka na biso yango moni partenariat oyo esalami. Chers combattants, chers patriotes, diaspora, ndeko nyonso zolanda ngai, Congo ya lelo ezala Congo ya lobité. Ok, merci. Soki bomoni mokonza mboka andimi ko se sacrifier ko sala boye po lobi kuna batu babeta lisolo Congo na ndenge mo ya malamu. Ok, merci. To continue toujours na quatrième question. Union sacrée. Est-ce que Bel Air en 2023 bezate? Antibal na mboka topé na politique tozalaka na ba crise mibale, crise politique na crise ya ba institution. Élection sokoye na mboka te automatiquement to comme na crise moko ya ba institution. Mais il faut tozala na raison moko bo eza valable. D'abord, c'est le moment yango batutu baganga ki malonda bafandine. Tangu pesa nini ezokende. Le FCC azota ba bloc. Tolito sabo ya bloqué. Tolito sabo ya bloqué. Eh union sacrée faut vendre et s'installer. Majorité haute aux une assemblée. Nde yango ezala censé ya koyebisa biso mapona mi ezala to ezala te mais pona ngai nazomona mapona mi ezala te. Mapona mi ezala te pourquoi? Tozana makambo ebele ya kosala par rapport ya beaucoup likondi ya mboka na biso. Il faut qu'on revoie voir même ba tester assemblée oyoyo bureau oyo ezo votame. Bon revoir ba test ya makambo ebele ba loi électorale. Bon revoir ba test oya ba salaire ya président honoraire. Bon donc tout. Et c'est une élection salati. Et puis IDPS ndenge du pouvoir. Président Félix Antoine Tshisekedi a koki ko organiser élection te sans pour autant koyeba nombre ya population au azan ko diriger te na mboka. OK. Est-ce que SPI on a yango eza na kati ya Bemba na Katumbi? Parce que batu nyonso ba na union sacrée qui en 2023 il faut apprendre mais ça les. Ce qui arrive ça limité. Dislocation ya union sacrée. Crainte nango eza bezate. Mais est-ce que oyeba que non constitution na biso epesi biso deux mandats. Na deux mandats o wana. Batu wana nyonso babemba ndenge baoloba. Bayeba rango que non Félix ndenge aza déjà na pouvoir, aza na 1000 chances ya koleka. Aza na 1000 chances. Oui, aza non. Pouvoir Afrique ndenge zalaka. To supposer non que non Kabila ndenge bandako ba imposer bu aleki. Tozalo na partenaire oyo bakolingana ko ningisa ete. Même communauté internationale, États-Unis olingano ningisa partenaire wana te. Faut ça non deux mandats na ye. Maintenant ndenge bango baye toena bango na union sacrée. Union sacrée biso nyonso toana vision mokonza mboka. Moi je ne pense pas sur mokonza mboka si bango no moyen organiser élection ezate to luka to sabo to ça so ba boy automatiquement crise ekomi. Po c'est que boye so yo ke la été. Les bondi bo union sacrée faut biso tout aux na vision na ye. Objectif ya vision ezali mboka ke non liboso congolais à se retrouver. doit avoir vision violée mais Antibal toloba quand aussi s'agit au cas de constitution pour l'intérêt à peuple congolais tout ça là en haut. Les intérêts à bino IDP. Non, les intérêts à IDP c'est tolobi peuple congolais. Tolobi peuple congolais.
Là mabunda le kana lipa na ensemble c'est que intérêt à PPRD a bossa la situation simba mare pa na bango yende mtazaki sase obengi sa ba ministre o batale économie ya mboka atuna ba mais pourquoi lipe komi boy asali yango te ye moko tsola mboka na ye nani alobaka mutu alobaka zate mais biso souci na biso ezali peuple congolais a se retrouver na yeba jour moko boy tokenda na oya yo moko po yebi Moura kaka o akengelaka Joseph Kabila ayebisa biso ba master koto tolinga tupmate mokonzi o botindeli biso te mtovotaki mais mutu ango banda ye asoko lia biso pe tolia soko mela biso pe tomela améliorer vie na biso social ya basoda o tozala ine makambo yo c'est la biso tozali na tikala osala te donc toi na posa te boti la biso sécurité a et puis boye baka yango aliro to kende mukoto yo kaka ko non élection bolisu bolongola to tombokela bino po biso tinde bino bo voter te to bo voter aye penser la biso makambo malamu donc eza sous forme yo bisa OK non côté ya armée garde républicain baza déjà satisfait côté à peuple congolais na voix auto kende na union sacrée batu pe baza satisfait et puis soko zongi ozolanda Herman Cohen makambo azoloba aloba ngo kala soko union sacrée to ko restaurer to ça l'effort justice tribunal pénal international ekota na mboka tribunal pénal international et ya pona ba crime nyonso ya minene ba kora mapingi ba to belé ba okangama ba Joseph Kabila boyena boy le romona ba to na tout o baza bande mafia RD so basala ke Congo zonga sima ba kangami ndo mona solo ya bien ya mboka donc évolution pe ya mboka eko telema yango na tosenga na peuple congolais mutu nyonso a soutenir vision ya mokonzi mboka Jean-Pierre Bemba tala place yo uti Moïse Katumbi tala place yo uti tala siko bolingo ya ndeko o bobandonaka lelo yo azongisi bino na masolo soko vision na bino ezalaka lobi kuna bovanda na kiti ya bokonzi mboka en tout cas pour la Félix momentalement bolongola ngonano OK wana c'est le baza ba na yebi le pourquoi na biba longola même bazaka na problème très sérieux oye bien moi ça pour ma subordination to ko rappeler en soko alinga banda comme il passe na souka 2 minutes Olo alibo alisuka musoto kabo 2 minutes liloba suka o na oloba par rapport à synthèse à maramunion to sali awa bandeko ndenge antibala alobi politique eza dynamique renversée lelo caméra kangama ki lobi caméra occupé ko bima mais ngai eta que la fin terrible nazo yebisa bino que non à travers notre président de la République na justice autozu à lelo état de droit ba au décevoir binoté soko caméra bimi ba la sabino de quoi OK batikeli caméra soko pe atikali na prison ba la sabino de quoi OK caméra atikali na prison ya bangai oyo nyonso ba mesana kosolola to pe kobenganga na pesi bino mbote na bosanité mama koni vudisa na peso mbote place ozali maman atanga na programme ya bana na peso mbote bon séjour na yo Landry vudisa liebo mbote place ozali en tout cas merci mingi. OK merci j'espère que tu as bien souka mission na biso tout le bateau éviter l'enfant terrible na tout ça qui décryptage ya actualité politique est-ce que les 15 caméras za quitter caméras za libérer bon za libérer on za séjour to libéré awa bo s'abonner na ta chaîne pour ça besoin confiance pour prier ma casse pour la RDC merci Nandeko John Mobaki c'est ma caméra c'était votre humble serviteur Moïse Mon Kantibal merci non peut la fin terminer pour l'invitation ceux qui arrêtent zali oé awa beaucoup lopa merci n'a pas mon la bino affaire à suivre ciao.